doit mettre sur pied une... Dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Salut et bienvenue sur cluboriginal.com. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. 5 minutes, il y a Lelo, Tokolobele la nomination, Tokoloba nomination, Tezakarake, donc Salimba Masolo, qui est président de la République, Tezaki, nomination, Tongbanoma qui directeur à cabinet, si connaît changement Salami, donc ordonnance, il fait Salama, donc Balagisa, parce que Zali, Bilo Komoro ya nomination, Biso Toyebsaki Binonini. Toyebsaki Bino ke Vital Kamere ndenga kewana akei libela. Batu mususu Vital Kamere arozo. Donc bino bokasi ndengi et comme na niveau bo Vital Kamere aza susu digne azala directeur ya cabinet président na biso. Jamais. Toyebisaki bino ke ezana tamoro boye ya absence na ndengi ya ba règlement d'ordre intérieur na bango ya cabinet ya président de la République Vital Kamere ba kolongola ye. Mais avant de expliquer bino comment ça va se passer, Tolingito zongela nanu analyse na kasi batu tout batali analyse auto sala qui par rapport à la première journée il y a procès il y a Vital Kamere batu bazali ya ko sepela parce que na 5 minutes kaka batu bazali ko sepela donc na moni kutu donc na message donc kuzina nga na kati ya Genève Titi Moyo alobi na nga non to sepeli donc tout le monde est d'accord tolingi to ebisabino ka parce que to bosana ki ngona analyse parce que tellement makambu et les cas qui est belé. Vital Kamere azali poursuivi en tant que coordonnateur, il y a des travaux, il y a 100 jours, il y a président de la République. Mais Vital Kamere azali kobo yake, yé azalaki coordonnateur, yé alobi azalaki kaka superviseur. Mais eloko yé abosanaki parce que Vital Kamere omoni mukolongo doizo seksanga ayebi atako sambate. Parce que Batouana, Bamesana qui Kosamba, Bamesana Kosamba te, ko commandé Batou, Batou, Babenga Bango. Et lokoye, donc, la première journée, à Komiko Tanga Tanga Bato, Nazanga Morote, Nazakina directeur Kabi, Nazakina Boy, Naboy. Donc, première journée, Koutou, Jija FCA, Zala calme, mettez Vital Kamere au Kozoa tant, Yako Beta Masolo, parce que ma question, Yamakambouana et Kozala Nasima. Donc, à Badi, première journée, Kotanga Tanga Bato. Donc, Nazongina Makambo, Nabandoro Yeb Sabino. Donc, Yé Alobi, Azala qui jamais coordonnateur, il y a des travaux, il y a 100 jours à président de la République, il y a Azalaki Kaka superviseur. Mais il y a Abosani que superviseur Azali n'a droit à signer des papiers pour octroyer des marché na makambu ya 100 jours. Asali ba ordre de mission après ce moutouakeli na ordre de mission avec 1 500 000 $ en tant que qui? Boyo Kalisusu. Faut comprendre bien. Vital Kamere azali poursuivi na Makamba Landele en tant que coordonnateur, il y a des travaux à 100 jours. Vital Kamere a dit non, Nganazala jamais coordonnateur, tout ça qui belé Nganazali superviseur. Mais et là il y a bossani que superviseur azana droite ya ko octroyer ba marché na masolo wana mais yesikoyo a octroyer ki ba marché na masolo à 100 jours en tant que qui to lo bebelete pour tout de suite le bagi makambwana bino moka bo comprendre que mambu masobele. Donc lelo sikoyo te omoso biso to seka parce que elenge commence là ndaku moko na biso parce que ba doute eza susute au présent étiquette au présent nini ezali li susute parce que batu bazali komona parce que batu basatanda ki soki akotanga nani akotanga ka donc présent na biso kutwa bolongole na masolo wana. Parce que le président Nabiso est allié, pe azakunate, ezali justice mutu, ezali kosala masolo. Si ko tozongeli nomination parce que Vital Kamere biso to epsa bino ndenge akei ndengwana abimi libela akozonga ka susute na présidence de la République et retire la ka rêve na ye. To epsa bino dernier matango na émission na biso parce que tous les jours bozo zo émission to lobaki ke Vital Kamere akozonga ka li susute. Donc selon législation
il y a ndengi bango parce que bazana makamuna bango interne bazali cabinet il y a président de la République donc ba fonctionnaire net ba tumsuté bazana makamuna bon durée moko limité zali que il y a absence prolongée donc absence prolongée wana to yebisaki bino soki délai moko et commis Vital Kamerhe ba kolongola e bomoni bino moko ba suspendre ba zui adjoint na o azalaki wana a commis na place il y a Vital Kamerhe d'ailleurs trop profité pour topé ça y ba félicitations na biso. Donc même na législation sociale awa na France awa biso to sala makambo administration ceux qui osali absence prolongée ba repé ça yo premier avertissement deuxième lettre qui deuxième avertissement donc on a ba lettre recommandée avec accusé de réception ceux qui deuxième lettre yé aux hommes na kate et commis entretien préalable au licenciement. Où il y a un entretien, comme lieu donc il y a 4 jours, ils allaient pour un entretien préalable au licenciement. Ce qui, où il y a après au licenciement, donc caméra écoute, il y a licenciement pour faute grave. Il y a qui fait quoi? Donc il y a indemnité zate, donc grand fait quoi? Donc il y a automatiquement, donc il y a licenciement automatique. Azakout n'a pas lettre et avertissement. Parce que Azali une absence prolongée suite il y a qui mouyibi donc bomoni Azali na boloko ndeki to yebisaki bino bozala calme Kamerhe ndenga zu déjà ake na pembeni bati directeur de cabinet intérimaire na place naye donc tangu bakokata ata kutule mususu avant bakata ndeki bati déjà na musala l'état bati déjà pembeni za système que ba bwakisi yo pembeni donc to yebisaki bino bozala calme Kamerhe kokende malembe pour batu mususu moni congolais to ebité so ba mitu ezo sala so bien to koma bilobela donc bino bokanse penza ndengi Kamerhe akoti aza déjà commis déjà mutu ba empreinte baby a commis na casier judiciaire akende ko sala na présidence de la République ba emploi mususu ata on a ba poto ba emploi mususu ezalaka il faut zala na casier judiciaire vierge okoko kota na ba misala neta ba présidence de la République te ozala na casier judiciaire vierge et puis viergeté il y a qui fait quoi et que ça la maraté donc totiki bino bolanda porte-parole il y a président de la République ndengi atangaki ordonnance wana na télévision na biso il y a RTNC donc restez connectés sur Club Original à tout de suite. Pour vous dire que consécutivement à l'empêchement circonstanciel de son Excellence Monsieur le directeur de cabinet du chef de l'État, l'honorable Vital Kamerhe Lwa Kanyingini Kingi, son Excellence, Monsieur le Président de la République, charge conformément à l'article 9, alinéa 1er de la décision 09001 du 26 février 2009 portant règlement intérieur du cabinet du Président de la République, Monsieur le professeur docteur Désiré Cachemire Collongélé-Bérande, directeur de cabinet adjoint chargé des questions politiques, administratives et juridiques, d'assumer l'intérim du directeur de cabinet du chef de l'État. Donc, binomoro boito la lecture, il y a ordonnance wana par le biais, il y a porte-parole. Il y a chef de l'État, on a porte-parole, il y a chef de l'État. Donc, binomoro bomoni, il y a un bozala calme, et puis bolandara 5 minutes, et puis ça bino makamba solo. Tolobi ke batumosu pourquoi président de la République azolongola Vital Kamerhe était Bonaparte. Non, président de la République a ko brisquer makambouté. Ceux qui a brisqué makambengo comme manete basalier complot pour ni balongolé. Tamoko ezalaki un parti ce en absence moro prolongée. Donc, au Longwa Yomoko et puis président de la République, il y a un tribunal, déjà, il a eu suspension, tant que déjà il y a un tribunal, donc il a eu suspension. Donc, bati mutu mususu, donc, ezali, donc, wane ezali, donc, Kwenda déjà, donc, accueilli, donc, propre accueilli, puis to bossanier, puis mutandengona, tokoro kanise lisusu, donc, peuple congolais, tous à la tranquille, président Nabiso, azali dictateur, beaucoup comme c'est dictateur, azo sala makambo propre azali mwana poto donc bozala na confiance na ye bato bazali koloba baloba na bango ko continuer koloba mais boyeba ke président de la République na biso azosala makambo moko boye moi ekuto landa te koloba ke basalinga mabe parce que Vital Kamerhe ndenga sali ndenga na bino ye azali kolinga à se faire passer comme une victime
Ok, ye mutu asali mabe. Siko mutu asali mabe talaka ndengi mboka na biso za ndenge ba fricto. Osali mutu mabe mais yo okomi kolinga okoma victime, okomi koloba. Donc yango wana donc surtout na makambo président de la République alingi kuto erreur te. Azali prudent. Donc alingi amemango penza na ndenge yabe parce que Vital donc akoki ko reprocher et le Komoro na président de la République na biso te. Donc nous allons marquer une courte pause publicitaire ndenge boyebiga ke ba partenaire na biso bazali mibale donc Sepela TV na Romain Ilunga le grand traiteur. Donc restez connectés sur Club Original, à tout de suite. Sepela TV et yena makambu ya sikali susu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. Olingo na makambo ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet na ya Sepela TV. Sepela TV. Même ma biso n'engozo même biso wana 4K. Machine ma daka daka. Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Rome C20, service traiteur, organisateur d'événements, allant du cocktail en passant par les akouskis et le traiteur qu'il faut. Vous avez toutes les spécialités, africaines, européennes, asiatiques, du monde entier. Quel goût, quelle perfection, quelle propreté. La dégustation est au rendez-vous grâce à Rome C20. Vous savez les contacter au 0032 465 22 11 72. Rome C20, le meilleur dans son domaine. Bolandi, deux partenaires, on a le partenaire éternel, donc Romain Ilunga, les grands traiteurs, na Sepela TV, donc Boutu Kolanda, Bangonde Bazali, partenaire Nabiso Mibale, Bazalaka Nabiso Nakati, il y a 5 minutes avec César Ngadi. Donc, Dengi na yepsa ki bino, peut-être ko répéter les bino que directeur à cabinet, ou azali directeur à cabinet, bomoni directeur à cabinet, et comme il y a rêve pas naïe, que talangai, boina boy, nazali, kuna kwa sime, ba makambe belé belé, et comme rêve et pas naïe. Sikoyo, tozali comme tout na les 25 tango akozonga po asamba na deuxième partie à makambu naïe, tango akoya po asamba na deuxième partie. Donc, si vous avez un directeur à cabinet, parce que vous avez un tenté de donc, mais quelle audace devant le juge. Et récemment, le juge est chef. Nous demandons le juge est calme. Le juge est calme. Le procureur de la République, le juge est calme. Alors, monsieur Vital Kamerhe, aux anatans, nous sommes tous les deux,
ba mituna wana mike talaka mutu ayebi ko sambata bande ko tanga donc balance ko tanga bato zo bateke tango zo tanga bato ozali susu ko compliquer dossier mais ba pièce à conviction ezali déjà wana ba yebi makamunye su ezali ko bazunga ka siko ebi mana munoko ne pas tango batuni ebi Jamal non ba photo ezali o ezola kisana ba preuve que oyebi Jamal. Donc ndenge comme na ba série wana atoke bake amida ko ya wana na sora ya ba rotuna ya yebi alobi yebi te donc c'est comme bank sabiso parce que maladie akoko c'est comme na ba niveau moko boye donc ayo bosa na moi sina he na ba sora ya donc comme ndeko bank sabiso sikonde to lingi to la sabino parce que pembeni ya président de la République batu ya confiance bazali o batu bako ko trahir tende to lobaki donc neti envoyé spécial Kamita Masamba Kinwani akoki ko trahir jamais parce que ya banda na Félix Antoine Tshisekedi depuis que la banda pena papa le soki Félix Antoine Tshisekedi ayoki likamoko boye et ça lié pas au capacité azo linga penza mission bayaki nango ya le peuple d'abord et kendeti na suka mais bato local ba Vital Kamerhe bazaki na souci wana te bango yaki po ba yiba ba casser président na biso makamune simbate parce que bango na 2023 ba ya wana ba ya ko sala masolo mais nzambe ayebi président na biso ataka mabolongo na se yango no monique bato na tout bazo ko reverser bango moko mais tozali ko lakisa bino ministre délégué à la défense en charge des anciens combattants donc pour bon mona penza que bato bako ko trahir Félix Antoine Tshisekedi te batuna solo bazali neti exemple to ebisibino ministre délégué à la défense en charge des anciens combattants Sylvain Mutombo azali batu oyo penza Félix Antoine Tshisekedi fachi beton azana confiance na bango parce que akoki ko trahir te akoki ko trahir te donc bato aboinde il faut bazala na entourage ya président de la République na biso ndenge tozo kende wana lelo soki Vital Kamerhe ba condamné donc président de la République na biso tozali ko sepela tozali ko senga na ye penza mutu akozala directeur ya cabinet azala mutu na biso neti ba Sylvain Mutombo yo ozomona ke bakoki jamais ko trahir donc tozali ko lakisa bino Sylvain Mutombo kene ko tala ancien combattant moko batikala ka mi balé donc il y a 40-45 donc akene ko tala moko akufi donc batikala ka moko akeyi botala kaka vraiment azo salela rôle na ye ya musala na ye mutu muso azali ministre intel azo que sala mama kamba bilanga bono donc ministre délégué à la défense en charge des anciens combattants Sylvain Mutombo akendaki ko tala donc ancien combattant donc PCA vraiment na émotion botala bino moko na bilili. Nous qui étions sur les bancs de l'école, on nous avait pris directement envoyé au front. Daniel Mouki, mieux Daniel Bossolois Mouki, ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale 40-45, est décédé le mercredi 6 mai 2020. Il était âgé de 94 ans. Le caporal infirmier de la force publique, l'armée coloniale belge, est l'un des derniers qui était encore en vie à l'exemple de son frère d'armes, le sous-officier Albert Kounyoukou Ngoma, âgé, lui, de 97 ans. La nouvelle de son décès a attristé tout le pays et le gouvernement, sur instruction du chef de l'État, entend lui rendre des hommages dignes d'un fils du pays qui a consacré sa vie à servir sous le drapeau et ce avec honnêteté. Ce jeudi, le ministre délégué à la Défense en charge des anciens combattants a fait le déplacement de sa résidence à la rencontre de la famille à Kinshasa. Sur place, Sylvain Mutombo rencontre la veuve et les enfants. Au nom du chef de l'État, commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo, il rassure que la prise en charge ne va pas se limiter à son vivant, mais jusqu'à sa dernière demeure. On a parlé avec eux par rapport au programme qui doit suivre dans les prochaines heures. Et j'ai passé le message de condoléances du président de la République, du Premier ministre et de mon collègue de la Défense nationale. Et je les ai assurés que Papa Daniel sera enterré comme un guerrier, comme un véritable combattant. La visite de ce membre du gouvernement est plus qu'un réconfort pour la famille. On attend les hommages parce qu'on vient de dire qu'on va le décorer à titre posthume et qu'on aura aussi
Donc, on va lui réserver des funérailles dignes de son nom. Vraiment, je remercie d'avance son Excellence, Monsieur le Ministre, pour cette promesse. Le programme des obsèques sera connu dans les heures qui suivent. Côté gouvernement, il a été pris l'engagement ferme de lui rendre des hommages mérités. Donc, Binomo Boitolanda, donc Sylvain Mutombo, ministre délégué à la défense en charge des anciens combattants. Bon, Moni Penza, donc neti défense ezali na maboko ya Batouana, donc il faut mutumoko de confiance. Neti donc ministre Otolaki Sibino, Sylvain Mutombo, donc ministre délégué à la défense en charge des anciens combattants. Ezali mutu ya fachi béton, muta confiance parce qu'il faut aussi veiller à Batouana de près. Donc zomona Batou confiance oyo Félix Antoine Tshisekedi fachi béton. Azana confiance na bango akoyi ko landa sima te alandaka sima. Non. Biso pe 5 minutes avec ces angades vraiment to pesi ba félicitations na biso na esengo makasi to monaka ke batu lokola ba ministre délégué à la défense en charge des anciens combattants Sylvain Mutombo azali ko sala musalani malambu azali pembeni ya président de la République. Donc vraiment avant to suki sa émission na biso tozali koloba lisusu ke boye bana minute lelo. Donc mardi déjà salamaki donc lobby déjà donc na minute ndenge na FCBino donc Vital Kamerhe ba révoqué été mais ba tie na pembeni donc pour absence yé moko a provoqué absence na ye azali na lubwaku monaki ndenge sambaki donc tozo zila sikoyo tozo zila culpabilité na ye soki bimi penza ba kati yango. Parce que donc ndenge tozolanda na ndenge justice à Félix Antoine Tshisekedi parce que tozolanda makamu ndenge na ba pays moko ya sérieux ba pays moko au Congo et comme parmi bango donc ndenge tokoloba azali na présomption d'innocence mais na ba chef d'accusation azali na ba pièce de conviction to monaki moko wana toko kamwa penza ki abima blanchi donc ezali loko moko insalamable tozali kozela ba kata masolo après siko penza révocation pour faute grave, donc sans indemnité, donc à Longwe Libela. Donc vraiment, vous allez la calme, donc bino vous allez la calme, bah tout musu so Félix Antoine Tshisekedi, bah ado ba Congolais makamsu ba komo lobe komo pesa batna kanda, bah eba ni cop, bah omi balendeng ni bazo longolete mais bah longola kamutu boete, atal musa na ebisi bino awa soku o umeli trop ozoyate, première lettre d'avertissement, deuxième lettre d'avertissement, après entretien préalable au licenciement. Après, lettre, il y a licenciement. Il y a 4 étapes pour il faut respecter. Parce que si on respecte, au quotidien, il y a faute, il y a mama solo, oyo, aux salariés salariés. Donc, tous à la calme. Donc, deuxième partie, oyo, il y a Makambu, oyo, il y a procès à Vital Kamerhe, les 25, tous à la calme. Donc, comme on a binoté, Vital Kamerhe a raison sous la présidence de la République. On a déjà to lakisi bino déjà ndenge zali président de la République à lakisi parce que hier azo kene makamute ke ya loyenge azo landa makamune na ba norme nyo surtout ndenge il faut et salama. Donc vraiment tokomi na suka ya émission na biso ndenge na ebisa bino ke je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude de faire. Donc je reste toujours friand de vos commentaires, suggestions, observations, même critiques. Donc n'hésitez pas à me les faire parvenir par le biais de notre site internet cleboisoriginal.com ou sur notre compte YouTube. Donc vraiment on a commis na suka ya émission base de makambu base vraiment ya bango to bapesa nga courage vraiment na ya devant bino na lobela rabino ndenge na zoloba parce que vraiment message ezali koleka. Donc trop dans les États-Unis d'Amérique pour na repesa donc Richard Mbuluku azo la tête donc air tout ce qui na boaki ka eloko apandi donc Richard Mbuluku merci à trop na fidélité no na nyoso to ezali ko sala pour na 5 minutes avec César Ngad na kei na kati ya Belgique pour na kopesa mbote na petit na ngai ya quartier petit na nga penza ya parler Jean-Paul Matadi petit na nga donc vraiment to komona bakalate Jean-Paul Matadi donc na kati ya Bruxelles et puis awa azali na ndekonepe frère ne mususu donc ba on petit nangai donc vraiment ya quartier Bruno Matadi yeba ke vient na yo ozalaka kaka na kati ya motema na donc Bruno Matadi petit nanga Bruno Matadi donc merci à trop na yebi ko talaka 5 minutes avec César Ngadi.
Nazongi sous na kati États-Unis d'Amérique pour na repesa Jires Ndekila ba mbote ebele Jires Ndekila azali Molandi monene il y a 5 minutes avec César Ngadi. Natikali toujours les États-Unis d'Amérique pour na repesa mbote na mama sociale Niki Nyanga, mama sociale Niki Nyanga na mama Elodie mama ya Nzela ya Minu. Donc merci na fidélité na bino na 5 minutes avec César Ngadi. Nakeyi sikoyo na Kinshasa parce que na Kinshasa donc association moko ezali kuna comme na Liboke ezali association moko ezali ya bana bakote ya Lille mais bazali na kati ya Kinshasa kuna donc na opesa mbote na Senzei Mayala donc merci à trop na musala oyo bozali ko sala kuna na mboka bozali ne loko moko souté à démontrer donc vraiment ezali exemple à suivre. Donc si ko na kopesa mbote na ba master nga oyo totanga chic ba master nga na ko bossa na bango te vraiment donc Jean-Paul Djamba Kaoudi donc Monganga na biso et JD de fer donc JD de fer merci à trop donc Dieudonné Kumbi merci à trop Blanchard Goma merci à trop na ko profiter pe azalaka na Londres na kotseka mbala moko donc José Kano ki kakamene na kati ya Londres so na tikali pe na kati ya Londres mbala moko na pesa maître Wera Mukuna ba mbote belé donc sans oublier maître donc Raja Moulé merci à trop na nyosotu bosala rapport na 5 minutes donc na kosukisa na kati ya melun pour na kopesa donc Francis Elanga na mwasi na ye Nene Makumbu bango bazali balandi minene ya 5 minutes avec César Ngadi azali présent ya Mikali ya bana elemba toujours na kati ya melun azali kopesa donc Gigi Chibangu ba mbote belé donc sans oublier Petit nabiso Baïs donc na nyoso tout bosala kaka donc na matanga ya mutu nabiso donc vraiment ya vie nabino donc bino moko boyebi donc vraiment merci à trop na kosukisa na moi na la musique parce que biso tout oza bana la musique donc na kosukisa na présent oyo ya viva o ngalo ba penza que présent ya viva oyo ya baki masolo ya viva donc Chikito Mushashino oyebi ke yo zali grand patriote à part viva la musique ozali grand patriote tokuta na rano besika nyo surtout oyo et lobelaka makambo ya mboka. Donc cette émission a été réalisée par le grand réalisateur Yalolo Chouami assisté de Doudou Swami Doudoulé. Donc restez connectés sur Clébois Original, vous n'avez pas tort. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Kanambe Arozwa Masolo Nambuchu Penadikos. À très bientôt. On doit mettre sur pied et mettre dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Oui, bon, au sein d'un yo, aux amants à Maïnanga, c'est vrai, au Tangana yo, du ventre. Clébois